barevelation ya somo, barevelation ya pasi oyo ekamusi bakongole mpe ekamusi mokili mobimba. Botuna nga nini? Barevelation ya somo, barevelation ya pasi oyo ekamusi bakongole mpe ekamusi mokili mobimba. Botuna nga nini? Selon enquête monene oyo presse internationale esali mpona likambo etali bamilice oyo bakontinaka kocreye trouble awa na République démocratique du Congo, surtout na bazone oyo boyeba ezalaka menance makasi na sécurité. Na enquête na bango etalisi ke bagroupes armés mingi oyo bakreaka désordre awa surtout na province ya Sud Kivu mingi bazalaka financé na groupe ya diaspora ya communauté Banyamulenge mingi bazali na États-Unis d'Amérique bondi belangai. Les services de sécurité congolais comme les services de sécurité américains, notamment le FBI, en fait, avaient connaissance justement d'informations, d'éléments d'information, parce que voilà, la chose n'a pas été judiciarisée pour le moment, qui indiquait justement de probables transferts d'argent justement entre cette association qui est basée à Dallas et ce groupe armé qu'on appelle les Twirwaneho. Selon enquête oyo etalisi ke ezali na association moko babengi na kombo ya MPA. Association ezali pona baction humanitaire. Mais enquête oyo FBI ensemble ndenge ba travailler na gouvernement congolais la kisike association MPA tango azali kosala ba démarche na ye mingi pona likambo etali traçabilité mbongo ya financement mingi yake pa batu moko batango nani ezali communauté ya Banyamulenge mbongo ngo selon enquête oyo etali sike ezali 1,5 million de dollars. Kokamo ezali ke na dossier oyo selon ba confrère na biso balobi des acteurs politiques congolais bazali soupçonnés. Honorable Moïse Nyarugabo, ancien ministre congolais Azarias Ruberwa. D'après votre enquête, est-ce qu'il pourrait exister des liens entre le MPA et certaines personnalités politiques en RDC? C'est des liens avec un député national qui s'appelle Moïse Nyarugabo, pardon, excusez-moi, et ainsi qu'un ancien ministre et ancien vice-président de la RDC qui s'appelle Azarias Ruberwa. Tous deux ont été contactés par Africa Intelligence, nient absolument tout lien dans l'organigramme, on va dire, de MPA, mais ils reconnaissent qu'ils ont des liens amicaux, familiaux avec ses adhérents. Peuple congolais, tous soyons unis derrière notre armée, la FARDC, pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous. Nash Apollo yo, Tata Polo yo, Polo yo, Tika Congo Afrika omona bango pamba, oko simba touché.
Bokane polo Polo monde atiese yebi ozali bobomi Polo tangisi makila mingi na Kongo Polo zela kanda ya Nzambe Polo Polo batamaki tango mulai Nasima barebelo zoi babo mengwa Kongo Elo facha dimisione na poasa Polo monde atiese ini yako mikolela Polo Oko sala niye Dolo belayo ikambo oyo kongwe lindakate osi obandi susu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo Polo tika akokabola Kongo likambo oyo Soni ya Barwande okosambwa Polo